Bandeko balandi ya Prince Ngango télévision biso lisusu lelo toye liboso na bino pona toyeba kosolola. Masolo na biso bino nyonso tu boyebi to kende na kati ya mozindo ya oyo etali liloba ya Nzambe. Na nzela ya émission na biso oyo to besi kombo ya bosolo kati na liloba ya Nzambe. Lelo na yambi ndeko Mark oyo akoya kotalisa biso oyo toyokaka mateya likolo ya batonnerre sambo. Mateya wana euti wapi? Elingi koloba nini? Est-ce que ezali ya solo que bakake wana ekobetaka to ezali bobele masambo? Na yango wana tozali na ndeko Mark awa na plateau na biso ya Prince Ngango télévision pona koyeba kokundola enseignement wana euteli biso wapi. Alors ndeko Mark na pesi mbote et nalingi na yeba enseignement oyo mateya oyo toza koyoka mikolo oyo na oyo etali bakake sambo eza mateya nini? Mbote ndeko Jean-Jacques na sepelaka na mituna o tunaka likambo oyo ya kake sambo ndenge ezoyokana na bandeko oyo bateyaka pe yango balobelaka yango ngai namonaka ke ezalaka kozanga kotia eloko na esika na yango po esengeli koyeba koklase makomi na esika na yango. Okokotanga Biblia, okokomona Biblia, mais na Biblia makambo ezali prophétie, toza na parole prophétique oyo eza na kati na Biblia, toza na liloba oyo accomplissement ya liloba oyo eza kati na Biblia. Donc bandeko balandi musakoli ndambu afo bakende neti suka bayoka nini musakoli alobi pamba te susi ya musakoli ezali ke toyeba Biblia tolanda Biblia ma susi ya musakoli ngona. Alors aze koloba te absolu na ye ezali nde Bible, donc azaki na mate mususu en dehors ya Bible te. Alors soki vraiment ya solo to biangami pona kusala musala ya Nzambe malamu to sosola nini tokoki kuteya nini ye koki kuteya mate boye tokoteya bobele oyo eza na kati ya Biblia. En dehors ya Bible okoki kuteya te po Bible moko kolo na yango alobi ke bo bakisa te bo longola te. Soko obakisi ba makama nyonso eza na kati ya Biblia na mokanda Apocalypse. Soki olongoli balongolo pe kombolo na buku na bomoy boye ezele esengeli kozala na bobangi po na makambo oyo kake sambo. Elinko lobete Branham amonaka ayokaka kake sambo. Donc ye ayokaki atanga yango na kati ya Bible te ayoki yango ezoleka na mbangu wana nde ekomami bongo na nini. Kasi avant que makambo isalama Nzambe alakisaki déjà avant alakisaki avant alobi ne longo mboka oyo ozali okokende na mboka mususu bipai wapi oko teya mateya wana. Alors zukande Nzambe alakisaki déjà constellation wana ya ba sept ange baye amonaki yango nano na vision. Tango ekokisamaki ezalaki ya solo na komona na vision wana ekomaki réalité place kuto esalamelaki na ngombo babengi Psalm 7 mabanga na banzete elongwaka elongwe donc mupepe moko ya makasi na Branham kutu tango amonaka na lilingi ya kanisa yake mukile sukeli wana menzuka nde mukile suka kite po eloko na ezaki ya somo pe ya kubobangisi mais Nzambe alakisi na ndoto et na vision et kokokisama avant ouverture ya so
toyokana toza na kake sambo sikoyo ba so oyo tobengaka cachette bongo sikoyo na ba cachette set et finalement ezani donc so oyo tobengi ezali lokola ekangelo bakangi makambo yango e ba lobike ekofungwama donc ne mukanda apocalypse mukanda Daniel lobike elobaki ke na mikolo suka zaba kufungola bankuku na ye bana na ye bakozana na buyebi ebele donc ezali lokola lisakoli Daniel asakolaka mais talele loyo ekokisami lolo bana na nzamba solo bayebi makambo ebele kute pa na nzambe po mate ya bato ebele ezalaka nini tika masumu tika moyibi tika kindumba tika mulangwa eza pe mabete koloba bongo kasi moto mosusu akozala ayebi liloba na nzambe te abakisi liloba na nzambe ndenge na mayele na ye mais asalaka kindumba te asalaka mabepe moko te mais akota pe lifelo ok mais tozokelikana luka na likambo na biso oyo ya mateya ya bakake sambo wana alors sikoyo soki totali toyokaka pe basusu bazoloba nzambe akelaki mokili na mikolo sambo oyo ya sambo nde apemaki mais sikoyo bakake wana tokoki koyeba ndo ngonga ya nzambe to tango ya nzambe na bokeli na ye ya mokili na ba oyo toyebiki na 7 jours ezali ndenge nini motuna kitoko donc plan na nzambe pour na humanité kobanda Adam ti na Abraham eleka 2000 ans donc eleko wana tobenga yango âge ya conscience ya na lingala bon na kolimbola mo bien te mais na yebika ke bomutu kozwa kososola ekoti na kati donc bomoto na ezaleli na oyo nyonso esengeli kotalisama na miso ya bato donc âge wana ya bomutu ya conscience de âge wana ebandaki uta Adam akelamaka ti na ngongo oyo Abraham aye donc toleki wana 2000 ans donc koto mibale kobandela Abraham ti na ngonga oyo ya Yesu Kristo tozana Abraham ti na Jésus Christ Abraham ti Jésus Christ na mbotama na Yesu Kristo wana nde l'équipe de 2000 ans wana nde tolaki na ngonga oyo ya mibeko oyo mibeko tango epesamaka oyo bayaka kopesa Moïse na ngomba akiti nde na mibeko na iliko wana na yambwa mbotama ya ti tango Yesu abotama voilà yango moni moko selenge kota muke merci beaucoup ndeko na tableau yango kobanda Adam ti na Abraham 2000 ans de âge to bengi ya conscience kobanda Abraham ti Moïse de âge to bengi loi de âge to mobeko et puis c'est pas moi c'est moto yaki na mobeko kobandela bon âge ya Moïse ti pa Jésus Christ awa et le ko tozali nde to bengo âge ya grâce ngonga ya ngolu na nzambe yango kosila nango pona biso bapaganu de enlèvement bon après enlèvement mwasi ya libana akei ekotikana semaine moko mate tokolanda mikolo ekoya ekotikana semaine oto benga une semaine d'année alors date oyo ekabwami pe na 7 ans une semaine ini koloba 7 ans donc 3 ans et demi ezali 3 ans et demi oyo Eli na Moïse bakoya koteya pona bayuda po mwasi na libala sa akei na enlèvement awe tikali une année et 3 ans et demi ezali mateya ya bantoma Eli na Moïse Apocalypse 11 baye batei awa na mateya na bango bandimi bakozala bayuda bakozala boni mutu na bango ezali 144 000 babimi awa nde sima boyokani moko ya Daniel 9:27 tokolimola yango peza na émission ekoya 9:27 et salami etikali 3 ans et demi
Maintenant, na 3 ans et demi oyo ya suka oyo etikali ezali nde babengi grande tribulation. C'est-à-dire boyokani oyo basalaki kobandela ntango oyo ti awa boyokani wana babuki ya yango babuki yango kanda eye ya makasi nde bato wana ngambo mosusu balandisi ba 144 000 wana po te baboma bango bakoboma bango mpe na ba chrétien mosusu batikalaki banete ba vierge folle mpe bango mpe awa mpe bakoboma bango nsima na yango nde kanda na Nzambe ye jugement ya suka. Après jugement ya suka mabele eza brûlé na ba arme nyonso to eza likolo awa donc 1 Pierre 3 10 et salami après wana nde millénium. Donc Christ a régné na biso. Mais na katikati tozonga na mwa muke na kati wana ya tokoma enlèvement wana etali banani po toyoki ke ba prophète bakozonga lisusu mpona bateya bakoya koteya banani et enlèvement ekotala banani. Ndeko Branham atinda maka na elekoyo pamba te na luboko na Nzambe ya mobali toza na 7 étoiles. De 7 étoiles ezali batindami na Nzambe na luboko ya mobali ya Nzambe. Donc tolbaka la fois passée que Dieu est esprit azana luboko te et lobeli wana ya Biblia et nous koloba nguya puissance na ye. Alors ba yekolo batunaye sambo bakoya koteya ka liloba na Nzambe eleko na eleko po Nzambe tango atindaka mutu na ye bato muke bandimelaka ye bao bandimelaka ye batikelaka na liloba muke muli musantu eza elongo na bango sima bato mosusu bakoya ba BBC liloba wana ba BBC yango moye batosa ndenge Nzambe azosenga ezate bakomi na makanisi na bango bakomi na matei na bango moye balanda oyo Nzambe atikaka ezate ndakisa oyo tango Jésus aye atei liloba na ye sima na liloba na ye bayekoli batei ndenge ye azalaka kotei mais sima na wana bato batosaki lisusu te. Par exemple les batisi na kombo ya nkolo Yesu Kristo esalamaka lisusu te bato bazeko basi batukaka na kombo ya tata ya mwana pe ya Molimo Santo. Boye Nzambe pe atindaka mutu na ye pote azongisa bana ni na nzela. Alors na bato Nzambe atindaka bango na nzela na ye nde bato oyo Bible tangi bango déjà que bazali les 7 étoiles qui sont dans la main droite de Dieu. Donc Apocalypse 1 verset 20. OK. Donc bato wana bazo yaka koteya liloba na Nzambe na matei na bango bato bazo ya pote bandima babengi bango ba appelé bamuso babengi bango ba élu na chaque eleko nyonso tout bato na bayaka na bango na liloba na Nzambe. Alors ba élu bango bakendeke tina modindo ba appelé basoka kaka likolo eza bongo na plan na Nzambe. Alors chaque fois Nzambe azako tinda mutu bazokoya tikino tokobi na tango na biso muto batindi ya soka na eleko ya Laodicée eleko ya Laodika ezali ndende kuna biso babengi William Branham eza pasi pote bato bandimi mais lelo yo tango azana bomoi mike bandimilaka ye mais tango kufi alors bato ebele ba ye po bandimela ye yende azaki na sango oyo amemaki yango nde ezobongisa mwasi ya libala oyo babengi épouse ya Matthieu 25 1 10. Ebiko mwasi ya libala mibongisi. Alors Mateyo oyo ye atikaka nde Mateyo bazo koteya yango nde ezokobongisa mwasi ya libala. Amen. Ma nde babengi nourriture spirituelle. Yango nde bawo bakondima yango suka na yango lokolo mwana azotanga kelasi suka na kelasi na ye po bayebe ke mwana azwi batiake ndanga. Donc azoka diplôme ya mérite na ye. Eza pe bongo pa Nzambe bana na Nzambe pe babandeli koyoka liloba na Nzambe bango pe bazokoba na yango bazokola ka chaque jour bazokola tango bakoba na maturité Nzambe ye moko nkolo liloba atie bango ndanga ba wana nde bakokende na enlèvement. Amen.
bongo sikoyo ba prophète ba kozonga wana sikoyo tali banani po soki tolandi malamu tokoyoka kaka na kati ya nzela wana te biso nyonso tokozala nanu tozela baya tango akozonga e nakanisi tango kopesa biso kofungola makanisi na mayele na biso okotalisa biso pe pola toyeba mbala boni yango ye pe kolo Yesu akozonga pona kitoko makasi mbala yambo lokola plan na Nzambe otobenga na lingala mwangu ya lobiko na Nzambe ezalaki Nzambe alingaki azala na bana ya mibali pe bana basi neti nango akela lola akele ba angelo baza lokola bato po mate bible lobiki Nzambe ayebisaki ba angelo na yeke tokela créons l'homme à notre image. C'est que image ya ba angelo pe ezala lokola mutu mais na liloba na Nzambe tel c'est biso que mais quand Dieu créa il le créa à son image. Amen. Donc mutu akela mina elilingi na Nzambe. Alors créature à liboso ezaki nde Adam. Yango nande na kati ya molimo parce que c'était un corps spirituel. Na kati ya molimo Adam moya sumuka ezala kate. Alors Nzambe alongola kati na molimo atie na kati ya nzoto wana Genèse 2 verset 7. Tango atie na kati ya nzoto alors wana akomi mutu. Tango akomi mutu nde pota makelaki molimo esprit dans le corps spirituel na ye mwasi ne azaki na kati. Maintenant tango ayeku tie na kati ya nzoto nde alalisi pongi abimisi mwasi na mopanzi na ye na se ya motema na ye abimisi le mwasi wana nde plan na Nzambe. Alors kosala salma ki bongo ezalaki ke Nzambe asepela na bikelamu na ye yende mutu akeli bato kasi Satana on babenga Lucifer azaki makanisi mabe ayoki zuwa na komona ke bakeli mutu bapesi mutu bozwi mokili mobimba epesaki ye motema mabe lokola ayebaki makambo ya biologie ayebaki ndenge nini ya reproduction aye kokota na nyoka oyo babengi maha azalaki koloba soko tangi na Genèse 3 nyoka azalaki koloba nde aye kutuna ye mutuna Nzambe ayebisi bino nini mpona kotia doute na kati ya motema na ye. Donc mutuna wana déjà etiaki kokoso na kati ya mwasi. Alors nde aye kokoba na masolo na ye kusukisa ke bino pe bokukela bato lokola ye akela bino bokoyeba mabe na malamu bitoma nini ya koyeba mabe na malamu tango Nzambe aye abengeni bango tango abengeni bango na jardin d'Eden plan na Nzambe azalaki nango ezalaki interrompu momuke. Alors tango plan na Nzambe ezalaki interrompu lokola za Nzambe azali tout puissant. Amen. Aloki moyen ke te asala moto parfait pamba te Adam azalaki na elilingi na Nzambe était créé à l'image de Dieu, mais Jésus-Christ est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ yende Nzambe donc yende asalami na substance divine ya bonzambe so que ezali Nzambe yemoko moni différence wana nde parti wana nde Nzambe aponi plan na ye pote akela race divine a transposé l'humanité divine par Jésus-Christ. Alors pour salama mayele na Nzambe kaka yango nde tobeki Nzambe aza bwanya koleka mayele koleka nde alakike lokola yo mwasi obebisi okobota na pasi posa na ye bobele pa mobali na yo alobi na mwasi bongo akati akepa mobali yo pozwa kolia na mutoki na yo akepa nyoka eloko bato basosola kate yango wana kokende pa nyoka alakeli nyoka mabe alobi na nyoka boye yo okotambola na makolo na yo okorampe okunguluma na okotambola na libumu na yo. Donc omoni liboso aza kotambola na makolo liboso aza ki koloba na malédiction oyo azoki kute pa Nzambe même Eva kamwa kipe na komona mutu aza ki mutu bala moko
akomi na babele akomi kola nyoka akomi kubaluka baluka boy lokola nyoka lokola batebele pe bazalaka lokola nyoka oleba simba le banzamba solo baza batuti boy bake boy lokola ka nyoka donc moyen ba so le peza bo solo na nzambe ba fanda kimia na kati ya le banzambe ezate nde bongo lokola nzambe azaki na plan ya kozwa bana basi na bana mibali donc Jésus Christ nde aye kobotama nde ba pesi kombo ya Yahshua Yahweh au Ancien Testament aye komitalisa na Nouveau Testament lokola mobi kisi oyo kana kondimele bongo de wana à partir na nzela na ye de nzambe abandi une nouvelle création comme on le dit dans la Bible dans l'Apocalypse 14 il est le commencement de la création de Dieu. Donc c'est une nouvelle création, cette race divine que Dieu voulait avoir par Jésus Christ. C'est ainsi que l'obiko en dehors de Jésus est athée. L'obiko en dehors de Jésus est athée kaka yende l'obiko pas batté et ça dans nzela na nzambe ya mikitisi. Bible dit que le mystère de la piété est grand. Que 1 Timothée 3:16. Libomba mina bonzambe eza munene. Parce que pour expliquer mystère en nzambe té. Donc libomba mina bonzambe eza munene. Donc moyen moto limbo libomba mina bonzambe oyo eza passe. Akoyeba yango té. Pamba té talaka ka nzambe oyo abimelaka Abraham na kati ya nzoto corps spirituel. Nzambe oyo abundana Jacob. Ezaki na corps spirituel. Bible tombe ezaki ya solo Jacob alingaki ka changer ye. Ezaki na corps spirituel. Mais na minute oyo aye na Nouveau Testament aye na corps ya chair. Ndenge 1 Thessaloniciens ndenge Corinthiens le bien Corinthiens et le que Dieu a été manifesté dans la chair. C'est 2 Corinthiens 5 hein, verset 15 là il a dit que Nzambe a montré mekati na nzoto. Donc comment cela s'est passé? Donc par l'esprit le Père a engendré le Fils. Par l'esprit le Père a engendré le Fils. Dans son esprit il est appelé Fils de Dieu. Molimo bengami mwana nzambe. Na nzoto ayepote il devient homme. Donc Dieu homme. Donc Jésus-Christ était azaki nzambe 100%. Nyonso tona azaki kulukete aya na mukili azala le premier né azala oya botami ya yambo pote baoyo bakolanda ye pe babotama yambo ndenge ya botamaka ndenge pe biso pe lelo tozo botama amen nde nzambe abandeli nouvelle création na ye nouvelle création divine et bandine na nzela ya Yesu Christo. Donc en dehors de Jésus lobiko ezate. Alors c'est cette race là divine o nzamba zeki na posa na yango pambate première race ekufa nzamba lukaki moyen eya de wana Jésus tanga na mukila lobiki na za grain de blé soki na kufi nde na poli de la boti ba grain ebe. Alléluia amen. De voilà le mystère de Dieu de yango leloyo bana na nzamba solo il faut bayamba mumboto ya liloba na nzambe. Alors ba bayambi mumboto ya liloba na nzambe pamba te Bible le dit que chaque semence produira selon son espèce. Mumboto ezalinde liloba na nzambe na mukanda ya Luc 8 ba que la parole de Dieu est une semence. Alors oye yambi semence na nzambe akubota mwana mususu te akubota kaka mwana nzambe. Deti na ngo bateyaka pote obota manzambe lisusu pamba te tokokoma lokola Jésus Christ. Bible elaki yango elobi ke tango tokomona ye tokozala lokola ye amen. Donc on c'est la même semence o Isaïe Jésus Christ et kobota ba Jésus Christ ebele mais lelo yo yango nde il faut kokola na maturité, il faut kokola ko atteindre niveau ya stature ya homme parfait. Pour Bible le dit que Jésus Christ croissait en connaissance et en sagesse. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 2, a dit que rejetant donc toute malice, toute fraude, comme des enfants de Dieu, nés de nouveau, croissez pour votre salut. Donc bana nzamba solo o bayambi mumboto kote pa nzambe mumboto ezokola kati na bango amen ezokola entre temps bazo rejeter tout ce qui est comme dissolution, tout ce qui est comme malice, tout ce qui est comme faux
pambate Jésus-Christ est que moi si naïe sans tache ni ride ni rien de ça semblable. Donc bako bako sala na makama nyamu nyamu lisusu oyo bako kende na enlèvement ezali musala Jésus ya sala aya longoli na masum alobi ke na ko symbole sabino c'est-à-dire alongisi biso moyen biso to na miso bato bako mona biso bato masumu kasi na miso nzambe te amona biso juste parce que nous sommes justifiés par la foi dans l'œuvre de Golgotha. Paul a dit que l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Et ceux qui ne croient pas, c'est une pédition pour eux. Alors, dès que Yesu a sopi makila na ye, pour bao ya ye, babika, a sokola bango, a sokola bango na makila na ye, a peto la bango na liloba na ye, comme ça, bango bakoma prête. Bakoma mwasi alibala. Donc Jésus ne muto kusala musala wana pour 1 Thessaloniciens 5 24 et 23 il dit que Dieu lui-même nous sanctifiera na kati na mutema. Sanctification il faut bandela na kati. Mais ba bazo bandela on libanda. Il faut bandela na kati. On appelle ça kokos. Na zoto kokos mon frère. Et bandela na kati et bandela na kati et na zoto et puis moli et na moli mo pe na zoto. Wana sanctification ya solo nzambe de mutozo sala ezawe bato bazo sala te wana za sanctification façon maison ya bango ya religion couverture mais zukande eloko oyo changeaka moto ezali nde liloba na nzambe po te bible elobi ke ezali lokola mopanga ekabolaka sentiment na makanisi ezokabola moyen na jointure donc ezokabola liloba na nzambe ekotika eloko ya mabe ata moko te na kati na mutu voilà ti nango esengeli kozala na liloba na nzambe ke komipesa na baprophétie na badon lokola ebila bato lelo baza boyo. Alors tango bato bakokoma ndenge nzambe alingi wana nde Jésus-Christ aye akena bango. Donc ya liboso ya 40e fois voilà ya liboso Yesu ayaki pota akufela biso asopi makile na ye asombi biso wana Galates 4 7 et nous dit que il est venu selon la loi et né par une femme pour nous racheter afin d'avoir notre adoption wana nde koya na ye ya yambo koya ya mibale otobengi la seconde venue otobengi le retour nde enlèvement oya bilaki na Jean 14 que na ke kubongosela bino esika nazoya kozwa bino ne tozaboye tozozela koya na ye retour na ye tozozela tango koya biso tokotikala kaka na mabele te. Voilà le problème. Tokotikala na mabele te tokokende ndenge biblia elobi mais kokende wana sikoyo tokembala moko na dola tokozala quelque part na katikati wana toke na fête de noces de l'agneau. Bible dit que heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et Bible dit que ces paroles sont certaines et véritables. Donc biso ba oyo tokozela tozozela kozonga ya nkolo. Et puis tango kozonga lisusu mon frère akonyata na mabelo lisusu te aye akosuka na mapata ndenge Bible lobi. C'est ça ce que dit la Bible. Bible lobi bongo makamususu mutokoloba eza na valeur te. Kozonga ya kozonga akokita na mabele te akotelema na mapate abengi. Amen. Marc Jean-Jacques akobenga yo tokei eza na puissance moko ya résurrection tokozala na yango de komema biso ti na fête de noces de l'agneau. Kuna nde tokofanda na ba Abraham tozobeta ba masolo lelo ba Moïse ba tuminene ba David ba Salomon tokofanda na mesa tozokolia. Amen. Wana nde banani ba Eli oyo batikala kondima sango malamu banda e banda kotinda ma basali na eti mutu ya suka kubongola motema akoki wana nde enlèvement et salami tokei wana nde retour ya Jésus yambala mibale pona mwasi ne ya libala retour lisusu te parce que nous avons qu'un seul retour et plusieurs venus nete tozo solo nobwe awa ya la kakike
ba mibale misato Basangani azana kati na biso. Amen. C'est une réalité. Pas tous beta masolo na to beta masolo tata na biso liko. Donc ça elongo na biso awa. Nous croyons ce que dit la Bible dit. Amen. Alors, wana est retour. Ça c'est une révélation. Azo mitalisa. Maintenant ozo mona bato ba bosa na kamakamona bazo la mo koko c'est belé. Alors, le retour est un retour physique. Ndenge Bible lobby tango ye amataka mbala liboso na mboka Betani. Na Luc 24. Hein? Na suko kona ba 50 balakisi ndenge nini ye amataka. Alors ba angelo ba yebisi ba ye kolina ye. Ndenge yeso yazo mataboye ndenge pe akozonga. Amen. Alors retour à Jésus-Christ ezali mutu oyote balakisi biso tango Branham amataki pour nous révélation ni pe to ça na kati ya moi kokoso wana niwe wana. Donc tango ya amataka na niwe wana o constellation ya ba ange eyaki pour avant bo fongwami ya 7 sauts. Wana eza retour te. Au moins que asuki na mapa hein mon frère. Alors nazo comprendre te. Wana eza retour te. Bon ceux qui zaki retour pour les nitos autres alelo. Mais le tomati tout ça les sous-sauter. Kolobaka révélation de kobimana ba quand vous avez une révélation, les alindés spirituels, les akobimana ba dénomination, c'est ça l'enlèvement. C'est faux. L'enlèvement est une réalité. Comme le pardon de nos péchés est une réalité. Il faut qu'on dise que ma somme de l'imisan. Donc on va dire que le biso boy, tout ça va te mabé. Mais na ngolo na nzambe, na ndimi ke nzambe, alimi singai. Pambate alobike tous ceux qui croiront seront justifiés. Donc na mission na nzambe na ça juste. Amen. Et après na bato bakomona bazo komona biso kaka boy. Mais zokande na mission na nzambe tout ça juste. Na plan na nzambe tout ça sanctifié. Na corps ya Christ comme sacrifice à Pessah. Donc les kambezende kondima o Bible elobi. Ba kambezende ko tale lo Bible elobi. Komita la te tala o Bible elobi to sa ya yango. Amen. Alors de wana ba wana de ba kumata. Ba mati ba ke ko fanda na ye. Ozomona et pas ye azali. Même ba o ba kufa lelo bazé sika. Bazela kape ko ya Jésus-Christ. O ba kufika na Kristo bazana paradis. Bazo zelo ko ya Yesu Kristo. Alors tant Yesu Kristo ko ya Bible lobi ke ba kufa kala na Kristo kati ya Kristo. Na biso ba o tozana bomoyo toko sekwa tokei na nzoto yo te. Torata nzoto glorieux. Nzoto botami ya masumu, nzoto tokolate kozala ya masumu lisusu te. Tokozala na corps incorruptible. Amen. Le corps est semi-corruptible, mais quand il ressuscite incorruptible. Wana ezali makambo ya Nzambe na bana na ye. Wana nde pardon. Wana nde retour à Jésus-Christ. Maintenant, après retour à Jésus-Christ, Bible la kibiso ke akozonga sikona mwasi na libala akokita wana Apocalypse 19 akokita awa na mukili pona ko régner na biso avant kita po régner akubalaye na mukili na ba bombe atomique. Donc nde o to moni na niveau ya tableau na biso biteni misato il y a 7 ans au etikali wana 3 et demi et puis après millénium ayena ba mwasa libala pona ko régner de na millénium to ko régner awa ba 144,000 ba kufa ba kosekwa ba bomba bango na grande tribulation ba kosekwa bango nyonso tout na millénium to ko vivre au to bengango première résurrection. Ce sont ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Prendrons part la première résurrection. Il y a 2 résurrections. Première résurrection, Ezali, au bazar le livre de vie de l'agneau. Deuxième résurrection, nous au bazar le livre de vie. Livre de vie de l'agneau, livre de vie. Okay. Alors, tango après millénium, tant jugement ya souk et ko salama, bato nyon surtout bakufa, bakosekwa. Mais oyo bakufaki kati ya kolo Yesu. Na oyo bakufa kati na kolo Yesu te. Oyo bakufa na kati ya kondima. Na bato tout bakufa. Bato nyoso tout bakufa. Jugement ya kusuka. Voilà ce qu'on est la jugement ya suka, le jugement des derniers.
ekozala mais na millennium baza nano na se mabe pote bible elobi ke ba mususu bakofanda 1000 ans ti kino Zambé a visiter bango alors wanande voilà plan ya Zambé pona bana na ye tala ndenge mongo na ye ya lobiko kasi le loyo koko sezo kota wapi niwe et talisi na Biblia Jésus comme étant la tête de l'église. Colossiens 1 verset 16. La 16 oui. C'est ça, Jésus-Christ est la tête de l'église. Et puis Agnatina no na mabelete. La preuve est que Branham me marqué la constellation wana. Vous comprenez? Alors, né après wanande bufungwami ya saut. Alors, le premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième, cinquième, sixième, septième saut, Sonyo surtout ils ont révélé. Ah ok. Maintenant problème est ali entre révélation et accomplissement. Mais révélation balakisi na tolobaniti na ndoto. Accomplissement c'est qu'on doit la revivre. Voilà. Donc l'accomplissement est une réalité. Na oyo bikaki na ndoto. Na monaki na vision. Par exemple, nous connaissons la monaka vision wana ya nyama. La fois passée nding tozo to limbolaka ya kuruba Vicarius Fili Day. Na place il y a D, il faut 500, ngana komaki 50. Oui. Alors, moi erreur moko contacté wana. Na bato bala baza fidèle na biso ba beke za mutu. L'erreur est humaine. Na za mutu. Bato balinga ko kondima erreur na bango te. Le seul parfait, c'est Dieu. Amen. Alors, Ndewana, Monique, Jésus-Christ, Akoya, moi c'est le libala, Tango Mati, Wanande Tobenge, Apocalypse 10. 1, verset 1 à 4. Tout le bagage Apocalypse 10 au 17. Vous avez mon frère, les Kokoso, bon. Na lingi bato de Kurabiso balandanga très bien. Dimole la bango ya parce que Apocalypse 1 20 toza na ba angelo oyo ba o bazal katia le boko na Nzambe. Alors Apocalypse 10 1 7 azali ba angelo bazali liboso ya Nzambe. O ba telemi liboso na ye. Donc ba wana baza ba ange céleste. Bazaba ange terrestre te. Ce qu'on a dans la Bible, au commun que avant que ba pesa bango ba trompette, Apocalypse 8, avant ba pesa bango ba trompette, bango bazo ko sonner. Bazo sonner ba trompette wana. Apocalypse 8. Totanga au commun que ba le Bible. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Voilà. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur furent données. Donc, angelo wana bayaki liboso ya Nzambe balaki na trompette te. Tango ba telemi liboso na ye, desiko ba trompette ba pesi bango. OK. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur furent données. Et un autre ange vint, se plaça sur l'autel. Il tenait un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Awa déjà mon frère. Épouse Aza déjà na mobali na ye. Donc nyoso wana enlèvement et c'est salami tozali kuazal tozakuna la likolo moto soki peza abanga kanzambe awawa mosa libala azali susu te na mukili asi akei pamba te même Branham alobi que l'épouse akoleka na tribulation te mais il y a ça mobuli ça c'est dans la tribulation c'est sur la sens ni alors et on lui donna beaucoup de parfums voilà. Et la prière, des prières ici, ce sont des prières de saints. Qui sont ces saints-là? Ce sont les 144 000. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et de la main de l'ange devant Dieu.
L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Au moins, il place tout le temps ba tonnerre les alakaka. Ah oui. Na ba tremblement de terre les alakaka. Ya e beta kaka. Et beta kaka. Même temps on peut se dire commandement et pas ban Israël. Ba kaka sambo e kaka sambo te mais kaka ezeki beta kaka. E beta kaka. Keleki kozwa tablette na yo wana. Kutu bango ba boyaka. Zamba lo bela bango. Et c'est kaka mocha à cause ya ba kaka wana. Mais au moins wana zape kaka sambo te. Ah on peut kaka sambo te. Mais bon siko ba kaka sambo wana e bimi na kati ya interprétation ya liloba nzambe wana to e wuti wapi. Te yango eza wa te. Yango ba komi wa te. Toko tanga place wana komona. Aïe. Et les 7 anges qui se tiennent, les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes, se préparèrent à sonner. Mon frère, au Tanguy, 7e, le premier ange sonna de la trompette. Il y eut de la grêle sur la terre. Bah, maninya moto, l'épouse a dit sur Wanate. Wana premier ange. Deuxième ange, tant qu'on sonné pe, nanine naye. Ngomba moko boye ezui moto et moto wana baboki yango na kati ya ebale banyama nyonso to un tiers na ebale bakufi frère eza boye ndenge nzamba komi yango nde ekokokisama ndimbola ndenge mususu eza te. Dieu est une réalité. Amen. Amen. Wana deuxième ange. Troisième ange bao bakolinga bakotanga yango na bandako bakomona makambo ekosala. Troisième ange. Cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, le nom. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Bakumona moïté. Ekokoma molili. Ezanza mutalobi. Alors, wana nani 5e ange. Maintenant, tango 5e ange a sonné, alors tous na chapitre 9, 6e ange. Na ba ono sto batangi message à Branham, ba yebi ke na 6e ange ezali nini, ezali trompette. Wana nde ba Armageddon ko salama. Amen. Amen. Eza bongo. Épouse azali susu na mabele te. Wana épouse Asia kende na ye. Alors, tokomi na Apocalypse 10. Wana 6e ange muta sonné te. 7e ange nano a sonné te. Yena no betite. Tant tokomi na Apocalypse 10. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses jambes comme les colonnes de feu. Ange Oyo, puissant, l'arc-en-ciel sur la tête. Branham n'avait pas l'arc-en-ciel sur la tête. Cet ange n'est pas Branham. Cet ange, c'est un ange puissant. D'ailleurs, quand vous parlez de l'arc-en-ciel, on parle de l'alliance. Et ça concerne les juifs. Frère, il faut qu'on sache la distinction entre nous, les païens, comment Dieu traite avec nous, et comment Dieu traite avec son peuple d'Israël. Avec nous, les païens, c'est individuellement. Mais avec Israël, c'est toute une nation. Amen. Amen. Voilà. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa les pieds droits sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, ici, il crie comme un lion. C'est un rapport avec les Juifs, les lions de la tribu de Juda. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Mon frère, pardon. Ah ouais, épouse Goutazate. Parce qu'avant que trompette ait sonné, épouse Azana m'a belleté. Bible le dit que celle d'abord, c'est 7 tonnerres. Kangana Nuya, Yango. Plutôt celle d'abord, les 7 trompettes. Bah oh, bah ange, bazana trompette, bazela. Jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés du Saint-Esprit. Wanande, simande, ba trompette et bandit. Maintenant, et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entends du ciel une voix dire, ferme d'un saut
ce que dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Amen. Ne l'écrit pas. Branham, il nous montrait la Bible comme l'absolu. Il dit, revenez à la Bible. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Comme cela n'est pas écrit, comment est-ce qu'on peut révéler les 7 tonnerres? Ce n'est pas écrit. Et ça a été dans la Bible. Puisque balobi na kati ya makomi kamata bomba kokoma eloko te. Mais c'est quoi ça aussi ma condition? Ah, bateau, religieux. Les gens qui vivent dans un monde de faux semblants. Ils sont dans l'imagination. Ils pensent avoir quelque chose et ils n'en ont même point. Or, les choses de Dieu sont des réalités. Et nous, Zambé m'a commencé à me dire ça. Ce qu'on dit que au bout misika, il faut y avoir expérience na au bout ndenge ni. Nete biso bozo. Na botami tango ndeko franc azote. Des jours na sosola ki ke masumu na ngai limbisa maki. Des jours na sosola ki te na zibo mo na seko. Des jours na sosola ki ke na botami sika. Pendant la prédication, na bima kutu ke c'est papa masumu na ngai limbisa. Le que dans moi c'est masumu na ngai limbisa. Donc na zaki ne sengo. Et j'ai cru à la parole de la promesse à notre temps. Et j'attends l'accomplissement de ces promesses. Voilà mon frère, réalité yangoan. Batobali ko vivre dans le monde d'imagination. Réalité exacte. Tonnerre est comme dans la Bible, hein? Et puis tonnerre est talibisote. Tonnerre est taliba Yuda. Et puis ba Yuda nous surtout te. Vous avez tala ndenge makambo komami. Maintenant ce que tokiti Apocalypse 17. Ye alobiboy. Pour wana ezalinde Jean, apôtre Jean, de mukolo makomi wana ya amonaki. Tant to comme l'Apocalypse, au moins to tangaki 6e saut. 6e wana na 6e ange a sonné trompette. Maintenant l'Apocalypse 10 verset 7, place au Branham azozo pe écriture wana. Azozo yango, azolo bake bondimi yango. Oh Branham tango azozo yango, eza solo. Mais Isaïe azozong parce que ça 7e messager. Vous avez parce que ça 7e messager. Mais Apocalypse 17 awa balobi yango di parce que il y a une différence entre révélation et accomplissement. Dans l'Apocalypse 17 balobi boy. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, mais qu'au jour, n'habite na ba Bible na bango balimboli ndeni. Mais qu'au jour, mais na mokolo yo. Na mokolo oyo ye akuganga. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé à la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Mon frère, awa, mais qu'au jour, c'est à sonner dans la trompette. Dans la bêtité. Batuna bande kuna biso moko ngai présent. Batomboko yo. Et comme l'église là comme minene batonga kitoko batuna bango mutuna na rigini na frère Alexis Barlier. Quel est l'ange d'Apocalypse 11 15 ba pesa ya noté kaka bandimo le bango ya mabeu ti lelo bazo sosolo kaka te awa tolobi bo ezapo mutu nyonso to afunga ayoka. Quel est l'ange d'Apocalypse 11 15 pambate na Apocalypse 17 ba annoncer à sakolina nous pété. Mais tant ya ko sakola ndewana le mystère de Dieu s'accomplit. Mais wapi sikotala mon frère place ange 7e ange azo sakola c'est l'Apocalypse 11 15. Apocalypse 11 15 dans le Bible. Le 7e ange sonna de la trompette. Au moins une place azo sonner mon frère. Ah Yahweh. Da Nzambe mokonzi. Le 7e ange sonna de la trompette. Des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et son Christ. Ils régneront au siècle des siècles. Dans la place millénaire, mais ils vont intervenir. Parce que nous avons régné dans Jésus Christ. Biso sur son trône, l'épouse est sur son trône. Les autres sont des serviteurs. Et alors, mukili mubibe batu bako vivre satana kuzala lisusu te pomba te satana bakangaye azana kasho hein mila wana mubibe biso to vivre satana
azate mobutu se makanisi mabe mobutu se lukunya mobutu sa mindondo bandimbola mabe makanisi mabe na makamanzambe akozala lisusu te bakangiye règne ya Jésus-Christ nde pe kozala aba bato bakasaka kimia kozala nde période wana lelo bakobeta kimia na munoko ozo ata tolobi bitumba na biso na est ekosila lelo te bitumba boye ekosila te ekobandika aba babimili boye mon frère na États-Unis okakate bato bakufaka partout ozoko oyo carnage oyo bimi oyo bomi kimia kozala kaka te mokili mobimba mais tant Jésus a ko régner le roi amen na épouse na ye na boyo bandimela ete na boyo bandimeli ye tokozala elongo mais biso nde tokozala na nzoto mususu amen nzoto na biso to bando kubota lisusu te bawo batikeli bakubota bible kuté lobike soki mutu akufi na 100 ans aza jeune tokubeta 1000 ans biso bawo tokubika tozala bombe na biso seko na seko mais bawo so batikali bando kubota bana bana se multiplier ndenge lobami na Esaïe 65 66 alors wanande na millénium via millénium lion akule sikamoko na ntaba kosi sikamoko na ntaba mungona pe akozala te ntaba bakule na nini eloko mususu te taba ko vivre na ye po bakule na tigre te bakule na panthère te bakule na banyama nyonso to ya kanda wana te biso tokozonga na biso na kimia entre temps na Jésus-Christ tozo régner mokili mobimpe bazo profiter na kimia ya Jésus-Christ amen wana nde plan nzambe après millénium nde bato oyo nyonso te bandima Jésus te bayo kobonisa biso bitumba nde babengi Gog et Magog wana babengi Gog et Magog voilà nakanisi plan nzambe mobimba ya yango wana tino to ko déboucher na éternité wana nzamba alobeli biso na Bible te to yeba nini to kozala te que le Seigneur vous bénisse amen bandeko bino bayebolandi biso nakanisi bososoli sikoyo que enseignement wana sur les 7 tonnerres ezali enseignement moko erroné parce que to wuti kotanga na kati ya makomi esika moko te batalisi biso enseignement sur les 7 tonnerres. Ce qui est une révélation et kosenga accomplissement nango. Ndeko Marc auti kotalisa biso bosolo na nzela ya liloba. Donc to tuti samali susu mitema te, to tungi samali susu te, to landa bobele oyo makomi elobi. Amen. Nakanisi bolandi biso na bokebi nyonso biso peto sepeli ndenge boyambi biso liboso yaba téléphone na bino liboso yaba écran na bino ya ordinateur. Merci mingi to tondi pe matondi mingi et pas ambassadeur de la paix Israël Prince Ngangu po yende mtazo pesa biso ndingisa ya tokota na mabota na bino nzambe ayeba kobatela bino nde tokutani mikolo ezali boso.